nenge betarate tala lelo de ceci donc ce que fallait banzembo na emoko et battre ka banzembo na emoko au lieu c'est l'artiste mususu aya aluka longola ba chama ka ya emoko yango e battre ka banzembo na emoko so tala lelo a flyer kangaki partout mais m'aider à comment luka ça na battre a flyer na ba nombre de vies donc tu veux dire qu'il y a que Fally Bouba qui peut battre le record de Fally yemoko kaka ndem to battre record na emoko à part yem to battre sur record ça dépend Fally to tchaka na niveau té ya ba artiste congolais zembo ayemba banzembo bo oyo pesa pe ba conseil parce que parmi bato babi kete banzembo neza ba conseil te mais pour na biso ba waro to mona kete na ba conseil bien makasi jeti nzembo ni déjà pesa conseil neti nga na 5e mirage pesa nga conseil makasi toko yeba conseil ni pesa kona na kati nzembo conseil pesa na kati ya 5e mirage conseil pesa nga zali parce que ebele to la metu bakele parmi da pesa na comme à 3h du matin parce que ça on mort boye mutunyo to azana ba position ya sala ba même tu bazana moment qui était na 3h au fond na que les prières mais là batu mususu na moment ana donc et puis ça d'abord raisonner mususu malgré biso batu libana ba mona ka kete hier na 3h wana a OK kama motali bolingo non mais 3h wana rappelé da biso mususu mabulele na charme vous ne comprenez et ça les scènes musiciens au kotanga tina mikuwa les scènes les a Fally Ape mobali note akoto na mikuwa ndeni. Maza papa langa mama langa na ketchup papa langa Fally c'est normal. Mais mobali no skaza na ndako asilika makamba. Naza mobali na ndako te o Fally na bali singa to cha mobali ndeni. Mobali na ngava bala ngava za pe warrior après tout de so la warrior ne to bala na so. Ata za warrior tango lo ba Fally akoto na mikuwa siko ye mobali akoto wapi. Te faut za ka warrior. Warrior à la baille. C'est les biso nouvelle date pour na double stade des martyrs. Bokanga makambo to ko sebinote ke concert za annulé. Concert za annulé te date ndeza repoussé. Donc ya onde to kutana kiawa poto lobela makambo yango. Donc to si réunion la biso esili on a bandeko oyo bazana posa bakutana na biso tozana espace biso lemba na deuxième porte ya Fikine. Donc so komi wana otuneka bisika ba warrior ya kakipa ko de Kinshasa bakutana ka banderole les awa tu as banderole chaque dimanche donc ba warrior a Fally pour batalaka bazo représenter star na bango kakipa ko de Kinshasa donc biso ba fana biso ye oyo toza awa ti na lifobo. Très chers internautes, bonjour, bienvenue sur votre chaîne M-Sui Télévision Mami Wanza. C'est bel et bien votre humble servante Myriana Elolo. Derrière la caméra, c'est Ben Yomar. Je suis également accompagnée de mon cordeau Dani Chumanga. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec le Warrior de Fally Bouba. Oh ba benga bango parce que ba warrior bazaka belé ba warrior bazé belé vraiment mais l'autre aux ba warrior ya kakipa ka kokol donc bango le warrior de Kinshasa kakipa ko bango ba kipa ka pas bango vraiment so luki ozwa 12 ozwa kakipa ba kipa ka Fally mutu musute déjà j'ai dit bonjour. Ouais bonjour madame. Ouais, ah tu es le président ba warrior, il y a le warrior de Kinshasa qui parle kokolo. Tu es le président bango, vous vous appelez comment? Ouais, moi je réponds au nom de Dicap Tumba. Au bayebi ba mona nga de ana ba répétition, ba manifestation mingi ya Fally. Bayebi dage président Dicap warrior de Kinshasa qui parle kokolo. Donc focus toujours former cette kamamba Fally tout si. À part mamba Fally to ki ba mamsouté. Quand tu dis à part Makamba Fally pour qui pas Makamba Soute Makamba Banani pour qui paraté. Te Makamba bato baza mpanzwa na tanga ba ko na boyo sala ba publicité awa parce que Fally aza auteur. OK. To comparer na bato wana ti ba na si. Ngalo bango Fally depuis wando ti lelo. Na mona artiste mo wote asala makambo le Fally. Non pona yo banda wendo ti lelo Fally mutakanga masi. Ye kaka, mais to mona ngoti. Et preuve zo mona na beti basala yo arena 40000. Ne sale mati. Oh buna boy a tondicité 50 à tondicité mais un artiste congolais a tondicité. Soto lobani. Et le preuve mona na mi soto lobate hein? Mboka na biso nde photo yeba yango getoza na icône africain, icône na musique. Icône na nini? Qu'est-ce qui prouve que c'est icône? Parce que sali makambo ba artiste basala raté. Oh ya sali yango artiste. Qu'est-ce qui est incroyable ya sali ou ba artiste français. Wada komba soprano. Premier artiste à tonsa Stade de France. A bengi Fally légende. Na yebi soprano. Nous yebi soprano, thème sa soprano en France, ma bengi Fally légende.
ça azo reconnaître que fallait aza na capacité oyo ya likolo makasi na minute oyo fallait na minute comme so okutani na yo obeti na featuring c'est que bon on a été kama okota mbongo René Soso ya pembe wala DCC ça et betaka nango depuis kala mais fallait kata makoti et beta nenge betaka te tala lelo DCC donc ça fallait banzembo na moko et battra ka banzembo na moko oleto c'est l'artiste mususu aya aluka longola bashama ka ya ye moko yango e battra ka banzembo na moko so tala lelo a flyer kangaki partout mais mettez à comment Lucas a battu à flyer na ba nombre de filles donc tu veux dire qu'il y a que Fally Ipupa qui peut battre le record de Fally yemoko kaka ndem to battre record na yemoko à part yem to battre sur record ça depuis Fally to tchaka na niveau te ya ba artiste congolais asa niveau na bango te na lo bango mais asa na niveau na za tante otanga ba pomba ba artiste awa songolo pakala expliquer biso niveau ni Fally asa na ba ninga ba te Fally asa légende ba benga ko benga légende ali panangu bati hein mais Kofi pe ba benga ke légende te ba benga légende na ba kinois ba benga légende na ba kinois yebisanga libanda nini yo de obimada pe kwata ko ramane sika za na pese mbote ke o ba benga Fally et ba benga pe kwata comme légende nanu te ba benga ka anaki mais Fally ba benga légende presque partout légende ya musique africaine eza Fally donc aza mutu oyo il faut bena to batela et to bomba et donc bena to besaka yo mo Fally na Congo c'est bon merci wana ezala ki président ya ba warrior maintenant tozo yamba awa tozana donc avant le moment la casa déjà Aigle donc Aigle ne makambo bonjour. Oui, bonjour maman Myriam. Déjà vous vous appelez comment? Oui, ici c'est Daddy Warrior donc tant là tu peux Aigle. Normal donc ma fanatique a beau faut mon chez Fally Ipupa donc parce que Fally moi déjà il y a des warriors et des warriors et des warriors révoltés. Donc même présent biso Fachi moi le bac déjà que non tout le monde est warrior donc tout le monde est warrior. Donc des aboyés to kotanaki awa ebele awa ils ici tout ça la réunion. Ici c'est biso Lemba deuxième porte Fikin. Donc to kotanaka awa chaque dimanche to ya ko le mamba Fally mais et puis les kamoto ebeli mingi awa eza pour na repoussement ya date ya double soit des martyrs. Bande la biso basomaki déjà ba polo basomaki déjà ba billet donc vous êtes toujours patient parce que concert est annulé mais concert date est repoussé tout ça là c'est pour bientôt baso annoncer les biso nouvelle date pour na double stade des martyrs bokanga makambo to ko sebinote que concert est annulé date ndeza repoussé donc ya onde to kutana kawa poto lobela makambo yango donc aussi c'est réunion la biso esili on a bandeko oyo bazana posa bakutana na biso tozana espace biso Lemba na deuxième porte ya Fikin donc so komi wana otuneka bisika ba warrior ya kakipa ko dekincha sa bakutana ka bandero leza awa tu bandero chaque dimanche donc ba warrior a Fally Ipupa talaka bazo représenter star na bango kakipa ko dekincha sa donc biso ba fana biso ye oyo toza awa ti na lifobo donc c'est peu ma casse maman Myriam. Ok, merci beaucoup. Ah, tu as une émission 100% Warrior. Bonjour. Bonjour madame. Papa, je suis bien en contact parce que nous déjà là dit Aigle boy. Na invité sur le niveau le bani. Ouais, ils ont ma vie boa. Warrior de Capi. Na kati groupe na mna Warrior za na on jouer rôle. Bon, naza conseiller pour na Warrior. Donc yo conseiller kana kati groupe makasi. Ouais, makasi vraiment. Makasi. Moi c'est biso ni to retenu pour na Fally. Ouais, na sepela na ve pour na ba l'événement ya salaka. Mutumba so boy Fally, so ndimi Fally mana mboko yote do exam makasi. OK. Parce que misala ndi la kisaka. Misala ndi la kisaka o nyoso to salaka. Atu nyoso tout ezala monde partout ba yebi yango très bien. Message ni on transférer na ba warrior au ba la na moment. Bon na ose pela na bandi on a biso kaka ke to tombola ve on a ke azala so biso te so to tomboli vete et ça bien te faut to tombola ve. C'est bon to tu kolanda siko ma vie awa tozozwa
babi babengaki mama prophétesse ya groupe akakipaka kokode Kinshasa de bafana la reine mère donc yo oza mbandana na Ketchup aye nambandana ete me naza parmi ye donc oza parmi ye banda te maleke musika makasi. Ok, bonjour. Bonjour maman. Oui madame babenga onani benga oza bafana déjà. Oui prénom Gracia Molele. Ok madame Gracia oza warrior. Oui naza warrior vraiment ya solo. Nini etindaki ozala warrior parce que nasepelaka na artiste wana makasi parmi baartiste oyo baza na kati ya monde oyo ya Kinshasa ye vraiment atombama makasi mpe plus mamna asala so okele banzembo ayemba banzembo moko oyo eyopesa mpe baconseil parce que parmi bato babiki ete banzembo na eza na baconseil te mais mpo na biso bawario tomonaka eza na baconseil ya bien makasi neti nzembo ni deja epesa conseil neti ngai naza na 5e mirage epesaka nga conseil makasi tokoyeba conseil ni epesa kona na kati ya nzembo wana conseil epesaka na kati ya 5e mirage conseil epesaka eza nini parce que ebele toala meti bakelela parmi apesa ye na tokomi na 3h du matin wana parce que eza ngonga moko boye mutu nyonso aza na baposition ya sala mpe bebi te baza na moment kete na 3h ofo nakende prière mais ela bato mosusu na moment wana donc eyepesa deya baraisonnement mosusu malgré biso bato ya libanda bamonaka kaka ete ye na 3h wana aokeka mambo etali bolingo non mais 3h wana arapeli ya biso bamisusu mambo ebele na kati kana sepeli message ni oko transférer na ba wa to fali pour paninga la no la minute oyo na fali amona vidéo oyo yo grâce ongo ebiseni nakoyebisa vraiment que te amador to merci vraiment na ngamu na ye parce que oya osala esepelisa biso makasi na parmi mpe bawarion tobota courage malgré banile conseil na biso mais eza yango te ya nete mais kobike programme eza nango tozala toujours wana donc tozala toujours na courage tolemba te tozala toujours likolo banile te malgré barepousse parce que ekota deya mwa kolemba moke bato bazalaki baza décourage aki vraiment makasi ke te aseke conseil oyo lelo tozala osepeli donc lelo tozalaki na kasi lelo yakala bapaki tolinga tolala kuna ere de tozala déjà vraiment merci beaucoup tozalaki na grâce bafana alobi ye ndekwana na Ketchup petite sœur donc makopa bonjour oui bonjour papa boni sango ndeni te sango na biso ezalaka mpona moto moko ka mpona artiste na biso moko fali moto mosusu ezali papa kombo na nga Claver papa Claver oza warrior parce que nakuti bino na groupe ya bawarrior awa message ni ongo transmettre biso en étant warrior olobela biso nini olobela monde entier nini bon mpona message na ngai eza kaka ke moto mosusu awa aleki fali aza te fali ye moko aza prince mpona ofali akangi masolo mobima moto mosusu aza te qu'est-ce qui prouve que fali akangi masolo aleki bato nyonso bon mpona kodakisa ke ye aza mobima mpona kotala baaction nyonso asali baaction ebele moto akoleka net baconcert abeti ebele te concert moko ampiaka eza te tous les concerts asali plein oyo abetaki ebele na yu arena abetaki baconcert ebele ata moko asali mpiaka te ayo arena ezalaki bien etondaki me babi atiaka barido na yo arena atiaki barido moko te wana moto atiaka barido te oyo atiaka barido ye moko ayebi me fali nde moto atiaka ye moko ayebi nde nani atiaka barido ba wana tolobaka kombo te mpo wana kuna ezalaka bato mosusu wana ezalaka bato mosusu siko na minito message nini okopesa fali bonke wario fani ne olingaka oyebiseni mpona bawario nalingi nayebisa kaka bawario ke mpo tozela kaka double star de martyr comme bapousse yango na liboso tozelaka ere kobeta wana mpenza bamessage na biso nyonso koyo ok merci beaucoup bonjour madame bonjour déjà kombo nani kombo nango rit baule ok madame rit en étant warrior parce que toza awa na répétition ba warrior okoyebisa biso nini etindaka oyo epesaki oposa wana ozala warrior pour commencer eza que musique ya fali na banda deya kosepelane depuis na quartier latin wana na ye bachanson na ye bapharmacie kokoko eyanda bakoature nga ke un jour olobi ozala grand artiste ya biso ya mboka yango vraimen emotivaka nga su makasi plus mpona koma warrior namoni ke arrivé ke akomi artiste mpenza oyo lelo aza reconnu na monde entier alami vraiment oyo na ndako rêve ya kala sikoyo ntango bafali mpo baza faux chanteur yo tant que warrior esalaka ndeni to olobela biso nini donc wana esalanga ni so ni fois parce que soki baza vrai chanteur
basalaka makambo ya osala makambo nifali ya osala bango basala bastade wana ozomona bastade wana ba 40 000 place wanonga pete wana aza ministère moko ya nzala atonisi kuta beta mpiaka kuta na formation ayelo te bakataka si barido nde asala so bakosala bameka kosala wana so bakoka. Maintenant, en étant warrior, tu es dans répétition, on a bien on éviter. Oui, c'est pas warrior, musulmani. Bato balinga fani, bafali, tu vas mélomane, la bonne musique, bato na banda. Bon, bah mélomane, il y a bonne musique. Pour warrior, déjà, nous sommes à fali. Pour la mélomane, il y a bien bonne musique, c'est ça que. Balen d'aka concert et les canons. Et ça là. Ils sont motivés donc. Non, c'est un ministre de la justice. À Samba, on peut se date. tozela mpe asa noki po kana mposa tozongisango 2 jours mpo tobukango. Merci beaucoup madame. Bonjour madame journaliste. Comment on a Masaka Trisha? Masaka Trisha. Warrior de Kinshasa en personne qui para kokolo. Ezanga eux. Siko osaba hier déjà boyango. Bino ba warrior bozaka ba lolendo boypo. Maman na rafia pona mwana papa na mwana mama na ketchup afana. Talaka biso. Ngana ba misu bazaba na ba papa na ba mama. Bon, je ne sais pas parce que ngana mwana fali ngana mwana fali pour pas cap la merveille mwana na ketchup afana donc. Na lolendo makasi taka poso zaka poso nazala. Bongo sikonga mo mwana. Nozandeni. La fière ma papa na papa na ngai. Vous sentez l'ambiance chez les warriors et que naraboye. Vraiment. En tant que warrior, au moins section nini les autres to retenir nini pour na fali. Artiste no lingaka. Bon, pour na papa na ngai artiste na nga ona linga bana zala mwana mukie. Ti lelo. Na ba rapé sunze mne moko. To na nzo linga sika, to nze mona na bimara. Donc son oyoki nzembo wana e bando salanga ba bien donc to nando linga sika donc ti lelo na lingara papa langa ngala ko kufa na ko mela poisson donc oyebeza nzembo ni nzembo wana so na emelo nzembo wana ono linga o makasi ko lekana nga moko so na emelo nzembo na linga o makasi yo brancher nga na sentiment lokola réchauffe prise électrique motema na ngezoki En tout cas, vous sentez l'ambiance de chez nous à donner pour les warriors, ils vont faire bolingo. Et on va quand même dire non, nalinga fali makasi ngala ko mila poso pour na fali. Oui. On en a que tu peux me la poso. Ngala ko mila poso pour na fali. Donc, est-ce que c'est bio on met la poison en mela. Est-ce qu'on peut être fan de quelqu'un jusqu'à ce niveau comme la poison pour la fali? Adape nana ni marcosis ni malka. Et aboy salama wapi. Ba fan na artiste ni ba salama kambo. Donc fali na zanso no kanzemne eningisanga makila nzoto na yeba te o senti pe makila nzoto eningani yo donc ato fana ki poso bina donc esala nga mo ba genre mo ne comprendre te eza les scènes musiciens o akotanga tina mikuwa les scènes eza fali ape mobali note akoto na mikuwa ndeni maza papa langa mama langa na ketchup papa langa fali c'est normal mais mobali no skaza na ndako asilika makambo naza mobali na ndako te o fali na bali singa to tsa mobali ndeni mobali na nga va bala nga fa zape warrior après tout so la warrior ne to bala na ça ata warrior tango lo ba fali akoto na mikuwa est-ce que ye mobali akoto wapi te fa za ka warrior warrior à la baille mais Bonjour. Bonjour monsieur, comment nani? Ouais, comment on a des François Gamolax. Donc disciplinaire groupe Kakipaka Kokolo. OK. Ah, tu as monsieur les disciplinaires. Abi ya groupe Kakipaka Kokolo de Kinshasa. Ouais, donc biso vraiment tu as mobilier pour nous soutenir un grand méga star Fally Ipupa. Donc il y a mon ami le bango déjà qui a azalaka fan donc ça va fan de ça. Toko inanga na koyeba na ba tu balanda biso na banda ko nini epusa yo to epusa bino mo créer groupe bando soutenir Fally. D'abord ngai elo epusanga na soutenir Fally Ipupa. D'abord na mona azamu ta vision. Puis azamu ta détermination. Na mona ya Rolanda ko c'est l'exemple le roi yé même c'est dans la musique il m'a kamususu. Donc ala ki sa biso ki a na vie pour makambo belé simba pour okoma lobby. Ça il faut ça monter vision puis ça monter détermination. Donc à partir wana na mona gete ko kanga malamu ndabongo eza parce que babaraso kanga mina zoba okoma zoba.
quand même muta maele okoma muta maele donc fallait aza te tobwakela biso mutu te na biboyi donc kosangana na bato ya mayele nde esalaka ya mutu lobi bakoma mpe mayele donc ndenge na soutenaka fali parce que namona ifali aza mama na mayele bato babenga soit diza batilapia nde na yoka batilapia nde baza mayele tilapia bango tu baka bazoba mutu ya mayele aka te oza sur mutamela arata po babimisa produit mon produit ya bien babimisa ka fruit monté ya bien tous basala ka balanda biso donc pour te dire que baza ba vrai ba bololé ba moi ba raisonner maman ba bien ça raté donc so batali biso te message ni no ko transmettre na public bon message oyo na ye vraiment obetela c'était surtout mingi na ba warrior ebele basombaki babillet tosali bapromotion ntango bamoni ke te babe au concert banile badécouragé na ye mpo na oyebisa bango ke badécouragé te concert banile te concert bapusi yango suite ya bamakambo esalamaki na concert ya Pasteur Mike bamwa wana jamais tokaki kobeta concert tandis ke bamwa bakundi bango nanu te basali mwa cérémonie te tobeta concert esala bien te non esengaki basala mwa bongo mpo ozala mpe na valeur ya bato bakufi. Voilà, donc il y a un donc concert annulé, mutu asombaki billet, mutu azalima na soif ya oya concert afali. Donc ako baraka na kozana soif wana parce que concert. Voilà, merci wana toti ko yamba disciplinaire ba warrior. Toza siko na président ba ya ba warrior ya groupe Kaki Para Kokolo, azoya na mot de la fin poto clôturer na ye mokonzi kolo groupe ya Kikapa. Ouais, mot de la fin na ngezaka ke ba warrior o mingi ba otika na ndako bazo sala ba warrior révolté na sengi na bino botika ko sala ba warrior révolté zala warrior avec BP pe zala warrior certifié tala baninga ba osanga na pona fali obeta atolo na ndako ngana warrior mais événement fali o mona na rati yango to sengi na tous les warriors waza kin réunion na biso eza awa na deuxième porte africaine na face à deuxième porte on a biso lemba to sangana chaque dimanche na 14h juste tout ça awa donc tous les warriors au vainons na ndako intégrer biso na groupe c'est très important l'événement fallait zoya et belé ba o pe ba sombaki déjà ba billet le binango ndeko nanga disciplinaire ya groupe nanga bo continuer ko somba ba billet double stade eza reporté ça non annulé ba suspendre yango provisoirement suite ya ba mort elekaki mais kala mingi te nabike visa clé déjà na organisateur ya concert bazo négocier déjà na ministre ya ba programmer les biso 2 jours na biso ya bien ya pepele donc bo vanda bena ma ya pio bombaka bien na ko banga na oti donc na pesi ba warrior nyonso tu mbote esika nyonso tu azali sans oublier Yemoko Papou esiko ça fallait pour pas aigle na ngamba Brazzaville na yebike concert lobe le gars qui tokos ndeti na film na pesi pe mbote bisiko ça na pesi pe mbote na mama bafana na ketchup pe bisiko ça la première dame les warriors na pesi mbote na directeur ya marketing Edi Badiata na pesi mbote na surnaturel mama Nana Boduka yo nde mto salaka ke fala yeba na pena na niveau ya média na niveau ya communication de lega kitokos na pesi pe mbote na Jerry Kobetox koko ba warrior bisiko uzali na pesi pe mbote na pesi mbote na warrior de Kinshasa Kakipaka Kokolo bisiko uzali ndeko na ngai nani Justin na pesi mbote na warrior de Kinshasa bisika na ope ozali ndeko na ngai Makengo bisiko za se rétabli na pesi mbote na conseiller na biso amonani lelo te malheureusement moi fièvre moke ye le condé na pesi mbote na Florida warrior oza ova na ndako tika ova na ndako réunion yango eza na deuxième porte africaine boya to sangana to matisa artiste na niveau na ye ta fali mingi olobaka eza te na soki kaka wana so na lobi okomi oyo bawarrior tozalaka monoko te ezomonana nde tolobaka parceke makambo artiste asala eyomonana na miso artiste abeti 40 000 banda makambo ya musique congolais banda na abeti asala ya 40 000 aza te aya beti LD mais bato babeta Bercy parce qu'à l'époque c'était Bercy bato babeta ezali combien de places
ils avaient 20 300 et comme 20 300 quoi la fallait pas moi ça fallait à extra mon robe non ça va mais na minute na benga extra na minute non extra te maman na minute fallait extra donc en parenthèse parce que tu comme déjà na souka prochainement to c'est bon na sepeli mingi na sepeli na ba warrior surtout bazaki na biso awa wa bino ndeko yeyo Big-Up Tumba warrior certifié donc on est ensemble Tokos. Merci, c'était bel et bien votre humble servante Myriana et Lolo. Talakane bakomi awa le warrior si pendant les warriors qui le na groupe ya ba warrior ya qui para kokolo de Kinshasa la deuxième porte c'est ka la répétition la bango to qui ko assister bango to qui to participer to yo kande baso la kapon artiste bango balinga mingi ba pesa ka ba idée nini po azaka toujours likolo parce que balobi ye aza toujours au sommet c'est kangi masolo disco to ye baté nanya olongolango formule c'est depuis kanga 2 ans oyo mobulu mota longola zati yango to yaki to kuta na ba warrior lelo to yo ka bango ba stratégie ni ba pesa na popa pour na bango aza toujours likolo. Je remercie la première dame de cette chaîne qui est Maman Mami Wanza. Si je suis devant la caméra aujourd'hui, c'est grâce à elle qui est ma patronne. Je salue également son mari, Papa Micha de Paris. Je salue mon cordon Dani Chimanga qui m'accompagne toujours partout. Et derrière la caméra, c'était bel et bien Ben Neymar. Merci, on se retrouve à la prochaine.